mbote mingi batata na ngai pe bamama na ngai bana nyonso ya ngai ya molimo kati na lisanga ya bolingo oyo tolobi kitwati kya basolo afwa nzambi lendo mongulusi etoki mbangu na lopoto tolobi assemblée des élus du Père Tout-Puissant par notre sauveur Kimbangu solo napesi bino mbote mingi pe matondo lisusu na ndenge nzambi mpungulendo azali kopesa biso pe malamu boye ya solo batata bamama lelo ngai tata na bino wasambolo ya molimo na ye lisusu epai na bino na nzela ya komemela bino ntango nyonso mayele to mpe mateya oyo ekoki kosunga biso na lolenge ete tokoki kotambolela mpe kozalela liboso ya nzambi mpungu mpo te tomona nkembo na ye matondo mingi solo mateya oyo esengelaki epesamela biso wuta mokolo na lobi oyo tozobenga na lopoto hier konso kasi eloko nini epenalizaki biso na ngonga oyo ebongisi mpona kopesa bino mateya mpana biso mbula ebandaki kobeta makasi baperturbation ya réseau ekotaki lisusu makelele wana ya mbula ndenge ezalaki kobeta ekoki koderange biso makasi yango totalaki te topusaki ngonga ti kokoma 22 heures awa mbula ezalaki kobeta kaka nde na bongo tolobaki ete tomema ngo ata mokolo na lobi soki ekozala mokano tata wamba pungutulendo kasi solo banda lobi ti lelo na nalali te nazalaki abati kasi na ntango oyo nalingi komata kolala na ba 18 heures mpo nalamuka bangonga oyo mama lizola suninga alobi ke soki olali okolemba malamu oyo passion te nde nazalaki ntango nyonso na kobongama nayebisi tata wamba pungutulendo soki ezali mokano na yo lelo tokabula elongo na ntango nyonso baza kotalela yo ekokitama kasi soki epesameli te yo moko oyebi ndenge nini okosala me lokola epesameli biso yango wana ngai tata wasambulwa na ye lisusu epai na bino mpe na ye lisusu na mateso na bino na nzela audio mpona kopesa bino oyo esengelaki bozwa wuta mokolo na lobi konso euti koleka biso na yango na ye na makambo ya sika te paseke moma oyo tata pungutulendo aza kozongisa nga ntango nyonso na barapel pamba te barapel ezali oyo ekoki kosunga biso mpo tososola mai oyo tozwa ye moko ayebi toza kosenga tata bapungu apesa biso na oyo ekokisami na ntango oyo me aza kozongisa biso ntango nyonso na rappel toza kozela mpo nzambi pungutulendo baimpozaka ye te baoblijaka ye te ye nde mutu mokolo ntango ayebi likambo na ntango na yango na bongo kasi lelo tokotala soki bana ya na Congo to mpe bana Afrika kachopa ndenge tozali kolela lelo ndenge na mateya mosusu koleka wana nayebisaki bino biso ba oyo tozali lokola bato oyo tozali kosalela etumbu pamba te koko na biso nzinga nkuku azalaki mutu makasi liboso na masakoli ya nzambi pungutulendo nde epai kosala ete Congo mpe etekamaki Afrika mobimba mpe etekamaki na bowumbu na mosuni mpe na molimo na maboko ya balindele solo bato mosusu mpe oyo bayoka sango wana balobaka na biso boye bongo ye nzambe na bino pungutulendo ngo azalaka wapi bamindele baza kozwa mokano ya koya kokonisa biso bawumbu na bango na mosuni mpe na molimo mpe konyokola biso na yango wana eyaki kosala ete Kongo na biso tekama na mosuni mpe na molimo kasi eloko nalingi nayebisa bino lelo mpo boyeba
oyo asala liwa ezali nzambe mpungu oyo asala bomoi ezali nzambe mpungu tolendo otambola malamu otambola mabe ezali na tango ya limiti na yo kati na mokili oyo mais résultat ya bato batamboli malamu ekopesamela bango kuna tembakalunga mpe lobi kuna molimo na bango ekozonga lisusu pozwa bomoi ya mibale na tango oyo oyo baza kolanda nzambe mpungu tolendo na esengo nyonso lokola mokili eza ya kosumuka biloko nyonso ezali ya kobebisa eza kosala ete baye oyo bazali kosimba mibeko ya nzambe mpungu tolendo baboyi kisi baboyi kozwa mbongo na nzela mabe ya koescroke ya kosala bacrime nde tozali konyokwama kasi toka motema Mvuluski Mbangu alobaka na munoko ya bakoko mbandu yayi mbandu ya tsuka mbandu yayi mbandu ya nsilulu alobaki tango oyo ezali tango ya suka tango oyo ezali tango ya bilaka siècle ya Mvuluski Mbangu ezali kokende kokoka na masako ya pesa kabiso mbandu ya suka pe mbandu ya nsilulu ezali lokola kotanga 1922 kino kokoma na 2022 ezali un siècle donc olingi koloba ke siècle oyo ezali ya tsuka pe siècle oyo ezali ya bilaka na lolenge wana kasi botala pasi tomoni wuta kobotama mpe kokona na biso na baboti biso ndenge banyokwamaka ya solo pona koko na biso nzinga nkuvu apoyoka pe bososola ete lokola nzambe mpungu tolendo asala liwa asala bomoi nzambe mpungu azalaka na mawa te mpona kokufa ya mutu bato bakoki kokufa 1 milliard 2 millions 3 millions nzambe mpungu ayokaka mawa te parce que po ekokisama ke bato bakufa ye mpe alingi yango po soki alingi yango te ekokokisama te keleke swa maladi ya ndenge na ndenge bakobokela biso na mokili ndenge babokeli biso lelo coronavirus babokela biso basida baebola babukabuka bamalaria batifoïde bagripe maladi ya ndenge na ndenge oyo eboma kasi soki nzambe mpungu azwi mokano ke bato bakokufa te na maladi songolo po bazali ya ngai bazali na bosembo bato bakokufa te na bitumba songolo po bazali ya ngai bazali na bosembo ekokokisama pe te moto akokufa te boyeba ke biso nde toyokaka mawa 50 personnes bakufi kuna na accident 1000 personnes kuna bakufi na bitumba na guerre 50,000 personnes bakufi na coronavirus 10,000 personnes bakufi na ebola 5,000 personnes bakufi na grippe bakufi na opération bakufi swati na badiabete na batibere nzambe ayokaka mawa te parce que po ami na yo ekite corps ezalaka volonté ya nzambe po mongunia tosata na personne devant nous na mission na ye faut koexterminer biso mission na ye à travers banani à travers bablanc parce que bango nde mutu bazali kosalela baprécepte ya Lucifer mpe kokokisa posa ya Lucifer na mabongisi nyonso ya koextermine biso baafricain babandi yango lelo te mpe kometise biso baafricain mabongisi wana ebandi lelo te me lelo soki tozali nzambe moto alingi tala tala maladi oyo oyebaki nga na kufi tala mosusu osala aksida makasi oyebaki nga na kokufa tala mosusu esika yo kweyaka oyebaki ngai na kosuka na kufi tala bandoki oyo batelemela yo butu moi ntongo pokwa oyebaki bakolonga yo me mpo nani balongaki yo te mais les autres là pourquoi bakufaki pourquoi lelo bato baza kokufa eza kolinda ya nzambe et aussi toyeba ngo malamu moto nyonso aza kotanga komba nzambe mpungu tolendo
mvuluzi kimbangu lelo peut-être motomoko na kati ya lisanga bolingo to mibale tumine bazwi coronavirus to bakufi directement kotiola maliboso physique kozongela wasambulo mais ye papa wasambulo azali ndenge nini mama kinga akufi na coronavirus ndenge nini tata kinga azwi coronavirus mais non le salut est individuel. Est-ce que moto oya kozwa coronavirus to kokufa na coronavirus to kokufa na maladie boko songolo est-ce que bolandeni kasi na ye peut-être parce que balobi la parole trompe apparemment comme ça boza komone mama bosembo tata bosembo mwana bosembo mais spirituellement oyo ezali caché azali mutu na kindoki mutu na mabe mutu na milangwa to mutu na koyina to motomboki oso komona awa na kati na biso na Congo awa tozomona na baeglise na biso na baeglise na bakartier ba réveil mutu soki akufi pasteur ake kote ya kuna towutaki mabele tokozonga mabele apesi badresse église bato balandi mais pa ya papa wa sambulu soki bayokaka ke mutu moko kaka azobela kuna asetelemi ndenge ni papa wa sambulu azali mutu azobela ndenge ni papa wa sambulu azali mutu akufa mais oyo ezoleka na kati na biso bango bayebi yango te mpo baza libanda kaka bana ya kati ya kitwadi nde bayebaka parce que na kati ya kitwadi danger nyonso ekotelema mpo na biso nzambi pungutulendo arevelaka ke papa wa sambulu ayebisa tata wana aza na misala kindoki yebisa mama wana aza na misala kindoki to azokotambola mabe tala bapiege na liwa na famille na ye mabe na ye wana ekolivre na maboko ya bafamille atika bizaleli wana boyeboye to kindoki nabengaka na lobi soki namoni azochange te devant lisanga na lobi botala tata na biso wana to mama na biso nabengaki ye na reprochaki ye napesaki ye toli mpe mateya mais soki bomoni semeni oyo esili aza na bomoi seke ayoki mateya mpe toli na ngai mais soki akufi mpona misala ne ya mabe réellement esalamaka bongo mpa na biso moto akufaka teke bolandi kaka boyo moto akufi non alors quartier na biso bamangomba na bango bakufela babelisa mais ya biso tobelisa te tokufela te e aussi moto maladi ezala sambelaka na biso te o moto akoti koma batongoli baza kokima ne bango na hôpital bajeune bango babokotani abokotani apa papa asambula soki bafongoli mpa kuti bandimi kokota mbala bo bagangi satana rate ye mpo bayebi nguya nzambi pungutulendo eye manifestaka kati na biso c'est ça boyebake liwa soko oye kati na moto maladi eye kovanda kati na moto maladi oyo wana ewumelaka to efanda bapesa okombo obelaka mutu bapesa okombo obelaka mokongo bapesa okombo obelaka makolo bapesa okombo obelaka motema bapesa okombo bashanjaka makila chaque semaine yebake ezali correction ya nzambe kati na yo ezali reproche parce que reproche na détail nango ezalaka action blâmable donc blâme wana bapase na nsoto mpo ososola ete moto mayele akokota na discernement nga nazobondela nzambi mpungu naza kobelela bakoko na biso naza kumisa balongo na biso bambasi mpe bamakesa na biso mais koma ngai nakoma maladif koma ngai kaka souffrance koma bandeko baza kozwa ngai naza kozwa te koma bandeko baza kosala ngai naza kosala te alors pour na kozonga lokola eza rappel la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Souffrance ezali elembo ya bolingo ya nzambe sikona kati na souffrance wana nde esengeli okota na discernement wana otala conduite nayo eza ndenge nini comportement nayo eza ndenge nini caractère nayo ezali ndenge nini attitude nayo ezali ndenge nini agissement nayo ezali ndenge nini omitala sikomo mayele abinga na belelaka nzambe mpungu kasi souffrance eza kolandanga butu mosi akotala ntango akokota na discernement
papa wa sambulu na boye alakisaka biso boye na boye ateyaka biso boye nga nasalelaka experience na ngai nameka nanu kolanda mai oyo tata wa sambulu alakisaki biso ndenge nzambe mpongo alingaka otia na bapratique ntango otia na bapratique ce n'est pas dit na moment na mbala moko solution ye non okoleka mpe na baexamen obeti mpe 2 3 mois 4 mois ta mosusu nayebie makasi moto azanga discernement koloba natiki boye mpasi kozokontinue nazongela me moto amayela koloba akwa bon nazongela bizaleli wana nzambi mpongo atanga mpe mana bomoi mpe nakumisaka naza kotambola sikoyo na kotosa mibeko kobanga mpe ye nde nakotalela alors papa ntango makanisi na malamu koyela yo directement nzambe azwi mokano mpo na yo achange vie na yo n'importe quelle maladie il est capable ya guérir yango maladie oyo ozomonaka etalaka kutu lelo na bato kutu oyo nzambe mpongo toledo te mais azwi coronavirus na bapapa ba 93 ans bazobika pourquoi pas ngai na yo oyo tozotala nzambe mpongo maladi oyo evandi kati lobotala coronavirus eza kobikisa te mais bato baza kobika mpo nzambe moto alingi bongo boni maladi evandaka oyo ya diabete ya kibere ya sida maladi soki ya ndenge nini wana nzamba kolema nango réformez vos voies et vos œuvres cessez de mal faire apprenez que de faire que bien yango ezali traitement ya bamaladi na biso mpe kokangolama na kati na baminyololo na biso yango wana kokufa mutu ezalaka mawa nzambe te nzambe kutu akanisaka te papa wasambula akufi papa kanza akufi papa lema akufi papa lando akufi papa piana akufi mama bombola akufi mama pola akufi nzambe akanisaka yango te nzambe akanisaka yango te mama kanga akufi nzambe akanisaka yango te napesika exemple moke biso nde tokokanisa tozalaki na papa kanda awa akei biso nde tokokanisa tozalaki na papa nzuzi awa akei biso nde motu tokokanisa me nzambe akokanisa te mais pourquoi permettre papa wasambula kufa pourquoi permettre papa nzuzi akufa c'est que ezali volonté na ye na part mosusu tala ndenge na yo yango ememeli yo pasi yango ememeli yo maladi alors longola lolenge wana salela bonzambe ndenge nzambe mpongo tolendo aza kolakisa bino na nzela wasa lelo yebango ke ntango oyi koyokela papa asambulwa ye papa asambulwa naza mutu lokola yo mvuluski mbango mpe bakoko na biso balobaki na ye nani po azalaki mutu lokola bango bato balekaki ye na kitoko bazalaki bato balekaki ye na age bazalaki bato balekaki ye na mbongo bazalaki kasi parmi bato wana bandokomona mvuluski mbangu pamba elelo na génération na biso tovivaka na mvuluski mbangu te même époque toyei koreconnaitre mvuluski mbangu mpo na misala na ye ya malamu asalaki e kombo ya mvuluski mbangu keleke soit mobola azalaki na bozwi te na mosuni me na molimo azalaki riche lelo lokombo nde ezotangama na mokili mpe bamindele baza kobanga ye nde moto akosola biso na kati na afrika et c'est ça misala ya mabe epesaka lokumu te bakotiola yo bakotonga yo bakolakisa yo mosapi ata ozala bomengo ya kosopa makila ntango koyana vie wana aza na kisi vie wana boma mama na bango vie wana alekisa leki na ye eza mbongo lokumu te ozotamo na bajip ozotamo na bandako ya delite me mbongo lokumu te me ntango ozali sembo mosano na boswi te bato nyonso papa wana mama wana antuka te nzambe apampa ye antuka tata wana mama wana tala lolenge na ye okozala lokumu koleka badisa planète et c'est ça alors pour cela batata bamama tobongisa biso bana ki toalika basolwa surtout na moment oyo tokomi toza su na moment badistraction te toza su na moment komibesa na kati ya kosefokalize na makambo ezanga ntina te ya pambapamba ya koyina kotongasana bakanda zuwa kokabwana eza su ntango nango te parceke molimo ezokota kati na yo ya zuwa ya koyina ya kokabwana ya koboma to ya kozwa mbongo na ndenge ya mabe kozwa basi na ndenge ya mabe to mibali na ndenge ya mabe ezali deja kadia pemba asasimbi yo mpo na omona te nzambe mpongo tolendo te boya ye kabwana ye bwaka ye mosika
loba na likadia pemba yo zekelamu ya nzambi punga pe na zekelamu nzambi pungu yo lokulenge yo mitya zala na lolenge nonga pe na zala na lolenge na ngai na kolanda su misala na ote sokola maboko sokola longi sokola makolo longola salite nyonso wana ya misala mabe totamboli nango ya mabe ya mokili pe ya masumu mokili tolata mpeve ya nzambi pungu to pe totambola na lolenge ya komona nkembo oyo nyonso aza kotola tata wa sambulwa ke ye na batolaka mvulusi kimbangu batolaka mama kipampita me boyeba ke lelo bozokumisa mvulusi kimbangu bozokumisa mama kipampita me oyo bino bozopa mvulusi kimbangu te bozongopa mama kipampita te bozongopa tata wa sambulwa parce que leleko oyo bapesi ngai ya komela bino sango ya lobiko sikoyo lobi ke papa asambula bobola biso nara biso toza na États-Unis biso toza na France biso toza na Europe tuku ye papa asambula aza na nini alataka lokola biso aliaka lokola biso alalaka lokola biso amata vie lokola biso ye nani mvulusi kimbangu azalaka villageois azalaka villageois azalaka leloko te mazalaki motuya koleka bato bazalaka na ville azaki motuya koleka bato bazaki par-ci et par là mpona oyo nza batwaki kati na ye na lolenge wana kosenga bino boye lelo tozokumisaki mbangu mama kipampita me ateya moko te kati na bino moto azoteya bino boyebi oyo boza kozwa epai ya tata wa sambulu me ntango bino boignore ngai directement boignore mvulusi kimbangu oyo atikaka pembaka luka mpona koya kotelemisa ngai wa sambulwa mpona memela bino sango ya lobiko botyoli mpe mama kipampita oyo ayebisaki ngai sangisa bato olakisa bango nzela kongo botyoli mpe nzambi mpungu oyo asalaki mokano ete tata wa sambulwa azala na bino elongo na molimo soki boza koyeba ngo te ili ozotonga papa wa sambulwa ozotonga mvulusi parce ke pobenga nzambi mpungu tulendo tata wa sambulwa moto azolakisa bino lolenge ye alingelaka lolenge ye azalelaka bamisusu mpe boyebaka komba nzambi mpungu tulendo wana oyeba na ye na papa wa sambulwa te me moko oyo obakisi na kati na boyebi na yo ozwi epai ya papa wa sambulwa mpo nzambi mpungu tulendo alingaki soki yo oboyi yango oboyima ya nzambi mpungu c'est ça tolongwa na ignorance ngo ekoti kongo na boloko na mosuni mpe na molimo yango wana epreuve ya ignorance wana toye na la prophétie sur l'arrivée de blanc au Congo masakoli oyo epesamaka na boyeyi ya bamindele na mabele na biso ya Congo pendant que les rois règnent. Quel roi? Nzingankuru. Dans sa cour ou dans son palais, na tango ya bokoli na ye, tope na kati na ndako na ye ya bokoli, les rois avaient toujours des sages hommes et femmes conseillers en tous les domaines. Botala ke roi vivait. Kilote. Mais nzambi pour liboso na ye, atie ba homme sage na ba bibali pe na basi. Bazala lokola ba conseiller na ye. En tous les domaines. Pourquoi? Basi wana bazalaka ba quantité. Mibali wana bazalaka ba quantité, mais bazalaka koyamba bambasi nzambi pungu tulendo. Bambasi oyo toza kobenga ba ange na français. Kwa bambasi ya nzambi pungu tulendo, kopesa bango message, pe message wana bapesa ngo epa ya nzinganku, po mboke tambula na lolenge wana. Po mabe kota te, tokoma bawumbu te. Yango nzambe asaki bango autour ya roi nzinganku. Mais lelo papa wa sambulwa batelemisiye pona kopesa bino toli pe pona kolakisa bino nzilako. Lolenge moko soki boza koboya bokomi lokola mitema mabanga lokola nzinganku. Pendant que le roi règne dans sa cour ou dans son palais, le roi avait toujours des sages hommes et femmes, conseillers en tous les domaines.
Pendant le règne Zingankou, 11 sages-femmes conseillères du roi en matière de spiritualité, des révélatrices, regroupées en séance de prière, reçut un message de Pungutulendo par le canal d'Embassi ou esprit local. Donc, Basi wana 11 sages-femmes, bazalaki elongo na Nzingankou, bazalaki basi o baeba nzoto mibali te, s'il vous plaît. Mwasi oyo azwa biso mobali te. Mwasi oyo babengi na lopoto primabord, entre guillemets, vierge. Bayebaka nzoto mobali te basi wana 11. Bango rôle na bango ezalaki kobondela pona koka message ya kotambusa mboka. Wana Congo ezalaki na Gabon na kati, na Brazzaville na kati, RDC na kati, na Angola na kati. Mais bango nde bazalaki kozwa ba message pe ko transmettre pa ya roi na tina ete roi atia mona misala po mboka na biso ezala malamu. Pe komi pesa po na losambo. Pe na losambo na bango babandaki ko zwa makambo nde baso kopesa toli epa ya na biso ndenga kotambusa mboka. Mpe makambo tali ya molimo a révélation ya makambo oya lobi kuna pe na oye kozala koya kopesa ngo epa ya mokonzi na biso Nzingankou. C'est ça. Tango baye kozwa message ya Nzambi Pungutulendo na nzela ya Mbasi. C'est Mbasi était une personne de notre race. Mbasi oyo abandaki kobimela ye bango azalaki na loposo moindo. Mbasi wana abandaki koya na mokano na ye te, ye pe Mbasi abandaki kotindama epai ya tata wamba Pungutulendo pona komema sango tango na tango na tina ete mboka na biso ekweyisama te. Ses habits étaient blancs, Mbasi ndenga yelaki, ses habits étaient blanches comme la neige et son visage était encerclé du soleil. Donc elamba lataki ya pembe sa kongala lokola neige, lokola matanga ya mbula oya kitoko wana. Pe longi na ye ezalaki lokola kongala lokola moi. Mbasi dit ceci. Mbasi wana alobaka na munoko ya Kikongo. Na kotanga ngo pe na Kikongo pe na koyandola yango. Mbasi dit ceci. Mbasi alobi boye. Kote musuna na français ba papa bolimbisa ngai pona moyen ya kotanga facile pe ko panza yango. Mbasi ai na bango boye na 11 sages-femmes. Luzaisa ntinu vo bansikiza mudi etu Nkongo. Abiboye bisa Nzingankou ke batu bakoya na mabele na biso ya Congo. Sibaka bonso bek bakozala batu lokola biso. Kansi ntando wena mbwaki bonso ndundu. Kasi poso na bango ezali lokola motane, eza motane lokola ya bandundu. Si tambudila, pardon. Si tambudila, bongo bo yamba bango na esengo. Quand tuta bondoki na bango te. Wana maloba poko na biso Nzingankou. Alobi boye. Si bakala boso beto, bakozala lokola batu lokola biso. Kasi kanda we waki boso ndundu. Bazala loposo motane lokola ya ndundu. Si tu batambudila, boyamba bango na esengo. Kasi
tutambula kinganga kia uko to yamba bonzambe na bango te kikulu kia uko to yamba pe bokoko na bango te nzingulu yefwandulu ya uko toki kolanda bizaleli na bango te na lolenge na bango kalu tendi kwe la ndako tokoki kolanda bango te na lolenge nyonso oyo bango bakozalela. C'est ça. Wana mbati wana ekopesa déjà message pa ya basi wana 11 o bazalaki otu ya kwa nzinganku pona ko message epa ya nzambi pungu na nzela ya mbasi komemango epa ya nzinganku batu bakoyapa na bino bakozana poso motane lokola bandundu boya babango nesengo kasi boya babonzambe na bango te bokoko na bango te lolenge na bango balelaka to balatelaka to basekwapaka te mpe bazalelaka te bolanda mpe sala na bango te mpe bokoko na bango te. Après naye kozonga na lopoto dites au roi que des personnes viendront dans notre pays, ils sont comme nous. Oh, ce qu'on a français nango, mais leur peau est rouge comme celle de l'albinos. Nous les accueillerons avec joie, mais nous ne prendrons pas leur spiritualité, leurs coutumes et traditions, leur civilisation, et nous ne pouvons pas nous marier avec eux. Pe biso tokoki kobalana na bango soki mokete. Après cette séance de prière, tango bango basili sur le sambo, parce que ba message wana bazako songo tango wana bazo sala le sambo. Yango na le sambo no sala ko soka message te papa. Le sambo no sambo la ko soka message te maman, ezako la kisake nanu omibongisi te na ngeza mi putulendo alingaka. Et si na yebi sabino. Moto soki akuba bipo na kobonde la nzamba. Même makolo ndenge to kurasaka yango, okosentir yango douleur te. Ndenge to vanda kanase, okosentir yango douleur te. Okoya koyoka douleur soki osilisi. Et aussi, na yebi sabino na lopoto prière, ezali mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec une femme bimpungutulendo. Ezali communication ya molimo elongo na nzambi pungutulendo. Mais pour yo on se communiquer na nzambi pungutulendo. Obenga mama Kalinda ayamba yo po boyebani. Obenga papa Bengwa po yamba yo po boyebani. Obenga papa Matondo po yamba yo po boyebani. Obenga papa Panzu po yamba yo po boyebani. Soki boyebani te. Akombobo sani numéro. Lo lenge poko na nzambi pungu. Prière ezalaka lokola nde tosala na bapele na telefone. Bakoko babenga kango mbila. Eza kobenga. Mais siko eske ozana numéro ya nzambi pungu.